Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Moi je m'en fous. Au BBC. Je m'en fous. Elle a traduit la justice. Mais frère traduit n'est-ce qui m'a rappelé d'accord. Non, finalement pas quoi de prison. Bien, elle connaît mon adresse. Non, qui m'a finalement tu es sûr? Tu es sûr? Au moins, on a ça, il faudrait les refaire, je les référer encore au centre forme de procès. Na regrettable. Il a une explication qui a lobby et que lobby liwana il s'en fout aux à l'ambiance carrière et le bilan les a par rapport à Kanda parce que on est à la troisième édition. Première édition bazalaki, deuxième édition bazalaki. Karim pas la temps à benga bato ba osala na karaoke a benga mon téléphone na benga sur na bato. Vous on va neti ngai pela. Ata 50 fois 4 ans, on a travaillé dans le karaoké. Dans le karaoké, on a payé un transport à Zalate. Au moins, j'ai quitté chez moi en Guinée. On a répété qu'on de la marche délicate. La pauvre transport, nous aller-retour chaque jour. Donc, aucun dans le transport, nous. Il y a Olia Yomoko, tous ces toits. On a payé 100 francs. Karim pas la temps à benga bato ba osala na karaoké, a benga mon téléphone na benga sur na bato. Vous on va neti ngai pela. Ata 50 fois 4 ans, on a travaillé dans le karaoké. Il y a on dit pas si gagner des millions comment. Moutata 100 francs na raté. Et ça va qualité na ba qualité mais to sala musala mon to créer. Tant ba benga biso tout ça karaoké, karaochou et c'est un faut créer. Peut-être yo zwinze mo mobimba ou interpréter. Mais ngas qu'on a yé. Émancipation de la femme. Je m'en fous. Au BBC. Je m'en fous. Elle a traduit la justice. Mais frère traduit n'est-ce qui m'a rappelé d'accord. Non, finalement pas quoi de prison. Bien, elle connaît mon adresse. Non, qui m'a finalement tu es sûr? Tu es sûr? Au moins, on a ça, il faudrait les refaire, je les référer encore au centre forme de procès. Ah, tu vois, ils ont préparé. Ils ont makambo le kakala. Ba finganaki, ba swanaki. Toyebaki te que c'est tombé na katia karaoké. Maintenant tu as à la veille pour le respect à musala, Karine pas la zalaki. Ils sont surtout zaki to pekisa yi bakambwana ezalate. To tika to sa musala pour le bitu na musala. To tika so bo continuer mamna bino bo aussi sango ailleurs. Ils ont manque d'obéissance. Tant oyoki mukolo everté. Akoui pour tiens idée. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV, merci d'avoir tout votre Rabiso, la chaîne Abiso ya Congo Liziba, vous avez émission Abiso, ba vérité à la la chaîne Abiso, partout dans le monde entier, vous avez émission Oyo ba vérité, vous avez équipe sur les que tu as posé ngarato mona mona yo kaka ndenge zala, nego message comme on a merci na ba partenaire na Biso, Oyo ba talaka Biso, surtout Oyo ba soutenir Abiso, Oyo ba zana ti lelo. La agence FBT. Oh là là. Oui. Il faut appeler ça bon. Basinga esenga nini? Basela tout le temps polo bali ba uniforme. Tant on lingi ndako la uniforme, faut sombat. Ah oui. Vous comprenez? Bien Karim pas la temps à créer que loko na idée wana, on tape ça qui idazate. Azoki idée na yemoko alinga chama yele na e abandi ko première édition. Aki na deuxième, troisième et ainsi. Ce qui est deuxième et première et sixième, on va matiner la troisième. C'est que on est la première na zalate, na yo kota na deuxième. Donc la deuxième, oui. La kota na deuxième na troisième. Vous comprenez? C'est que simbaki ata ya mukie bat bazwaki. Netinga. Na on a kendate, na bimisa mbongo na transport, na bimisa mbongo na pesa Karim pala $50. Songi bazola kenzamba ali, c'est nzamba azoka onga na olo. Ma coach nazonga tiki ngabo exemple point sur ma belle mame nazanga mbongo na mbongo na moi transport nazonga moto parce que ngala tamola na moto donc nakoba na kuna tiki kuna na moto c'est na futa mbongo na transport bele na kozonga bongo te et puis na suka to zoba enveloppe ba o bazalaki ba monaki ba enveloppe to zoki mbongo to zoka ba pièce ba maputa ba pièce ba maputa na te so ba $50 ba sombela na biso na kati hein. Et ça va qualité na ba qualité mais to sala musala mon to créer tant ba benga biso tout ça karaoké karaochou et c'est un faut créer peut-être yo zwinze mo mobimba ou interpréter mais ngas qu'on a yé
Émancipation de la femme. Émancipation de la femme. Oh. Ezali kofungola basi nyonso banzela. Ezali kopesa lokumu nde na ba mama. Tozwi ya biso chance o. Bopesa biso kilo na nzoto. Tozwi ya biso chance o. Bopesa biso respect. La femme sage bâtit sa maison éduquée, une femme s'éduquée, tout est une nation. Le seul femme est travailler et gérer et. Je ne sais pas maman, mais malobalanga. Ah oui. On a créé. Si. Donc on a créé et là on a si. Kolobana bango c'est que ba kosele makambo. Bon, on a yébité parce que. Non, koyete epela. Na yébité pour moi yazwaka. Échapper bisoté. Ngana zwaka. Bango basola na Karine pas na télé basola. Déjà que l'obéné ils sont frétali etiabi. Bon, actuana sala ka ko bandela ngo peli soso. Actuana ezaki préparé té. Ezaki makambo leka kala. Ba fingana ki, ba swanaki. Toyebaki te ke ego se tomber na kati ya karaoké. Mais tant que tozaki à la veille pour na respect à musala, Karine pas la zalaki. Biso so tozaki to pekisaki bakambo wana ezala te. Totika to sa musala pour lobi to wana musala. Totika so bo continuer mamna bino bo aussi sango ailleurs. Ezana manque obéissance. Tant oyoki mukolo evreté. Akopi otia mibeko. Mibeko wana ezaka pona bango tozape pona biso ba ototika. Kolongola bango na groupe. Biso nyoso tout groupe ezala biso te karaoké ezala Karine pala. Biso tozoka ko épauler muninga na œuvre oza kitoko. Toki malembe. Tant makamone leki. Après abilo bango ba retirer bango na groupe. Parce que décision est wa. Décision est na munoko ya Karine pala, na motema ya Karine pala, na makanisi na ye. Atala bi eloko bo sali. Bon norenga te, bon pesinga valeur te tant que ya na bino kolo œuvre. On se comprend. Fallait bo sani, bo to sanga ton na bo tika. So ba tika ki, ba nga ba continuer. Pour nango na karaoké ba quantité. Ba jouer te na karaoké mais ba zo continuer toujours. Au moins que so ba tika ba nga ba continuer. Donc le mal andé que ba to si kolo elo côté. Alors comme les eloko nanga, na tieni beko. Abi lo kolo za bongo bon elle s'en fout parce que et porter les 1+T. Ah oui. Mais banda être première tu deuxième. Ana moi plus à Zouaki. Moi na monta qui na classe 6 année 5 ans en plus. Boule comme 50 € de marge na vie ça va 50 €. Là ça la tête dans mon tête so mais quoi ça peut maman makeli mbati. Pour biso de linga makeli mbati tout ba théâtre. Ah oui. Ko somba bilamba muninga ya uti ya ina bilamba na ya otekela na scène. Neti nga na yebi mama ba 50 ans. Tu n'as so que ba koseli carré. Miloko na yebité c'est que na yebité. Ponga la pesa te. Nzamba okanga. Mona liloba pena prophète ko ninga yo. Ato 26 Karine nga vendre tourner payer la pesa $50. Le bijou pas eu à pesa te. La reine pas eu à pesa te. Donc bango ba pesa ki na yebité le pourquoi. Déjà musala za ko épauler, toujours épauler est vraiment ta. On peut contribuer sans dérange pas. Est-ce que c'était le moment ya ko lika na émission ko makambo? C'était pas le moment. Si. Et ça on était là attend donc le bienfait n'a jamais été perdu. So ça qui bolam quelque part. Il y a un moment où on va retomber ko senga pardon parce que to loba sans calcul. Vous comprenez kanda ça satan azakara azazoba zoba. Donc on peut so kanda mo bo ko perdre la valeur on surtout parce que avant makambo yo ezala bazaki bien sans problème. To répéter bien Karine lambi ça biloko pas la bango. OK, alamba biloko sifo bulai akwalingi ba kuisa sali ba fufu aye nango na mutuka la kitisi ba servi biso to le apesi mundu mtuna guna epé. Vous comprenez? Ce que na oloba ke na kosi c'est que ba tia musapi. Oh Jésus. So ba ko sanza te. Vous comprenez? Tout le ba bien fait à si vas-y loba. Ba mon ba dire lobi ba mon le côté. C'est ça le côté parce que ba bénéficier na ngoté. Neti ngai pela na bénéficier parce que ngana na mito na studio, ngana osa musique, na osa comédie musicale, na osa théâtre. Donc pour na ngai na osepela toujours eloko ezala karaoké ezala po na beta ka biloko neti mikolo na obeta eloko lamba fumbwa na mabaku kobo sanango bate to comment ne pela elo mais ça lui moi conflit la vie nazo créer il faut qu'on crée à pour bénéficier et ça lui moi bi ah ne nous zarana belvé maja zarana belvé mana zarana belvé Karine pas baza muta belvé ba ba pesita respect wana ya Karine te ba be ba lobi on penza aussi que pe belvé ba benga ki ti pour tourner les camps c'est naïveté ce qui belvé pas benga ki ou pas
parce que on est comme en téléphone Bellevue pas ko benga e Karine pas ko benga Bellevue ay sabi tala ndenge bandeko basali makamba je bazana bébé est-ce que ezaki moment basala ngote sali kitoko te te ezaki kitoko te sali bien te sali propreté ezala ko la ba respecter pe Bellevue te ok quelque sorte comprendre hein pour Bellevue tant bazara déjà bien na Karine pas là ceux qui au travailler pas Karine pas là vous avez ne pas travailler na Bellevue alors moi respect à maximum même sala ya mwana ndi tozo senga vous comprenez donc to kende na ba kama pa mbate to zongaka parce que ça musala tout dans nyonso na ba respecter te ba respecter Karine te ba respecter pe musala ngote musala so respectant ngote musala ancienneté à Karine te voilà c'est une tebe contraire na musala faut respect et kota makasi faut respect mukolo ndemi na saka na salonga uti kuna za vraiment mutako sakanela te exemple même pas salonga oui mais li pas comme Karine pas là aza pas au capi de la mode aza déjà même si asali karaoké te aza déjà au capi de la mode hein betaka déjà babilo minene biso so artiste to ye hein alors tant ngaka sangana baninga photo épauler eza est vraiment bien to ko négligent te pour à part œuvre Karine pas tout monde et ko baksa na théâtre et logo mususu en plus pour biso zaka na théâtre mais babakse biso susu na karaoké moi musique yemba na ndengo lingi c'est pas ça la public na comédie ndengo za donc ça est vraiment cité bakse me pona biso na mona kango ezaka bien yaka bien voilà mais ça allait bien pensa mais anniversaire Bellevue tous les cas ah na page Karine pas là ça moi polémique tout le monde Karine a posté Bellevue après 2 jours fait Ange Maïcha tout le monde a posté Ange Maïcha écris-moi Mbilinga guerre koti mabe koti en tout cas ya mama guerre te za mama mutu na mutu osala o eza chombo na ye miga na ye posa na ye donc ngana koyeba te pourquoi poster te peut-être ayeba kite et mon anniversaire senga er moko mama pela ndeni c'est un vidéo anniversaire ou bien maman pela le anniversaire nga et ça va bien quand manga na pas mon na scène na celle vidéo bon soko ayeba kite peut-être Karine na mon épée à muchopi na mon épée à muchopi na talaki ba basela ki ba vidéo ba sala ki donc eza nga net nga na sali mutu monta vidéo pour na yebité vous comprenez donc ils ont normal bella anniversaire né que du bonheur Karine a posté mais c'est bien te fallait la poster pourquoi on n'y pèse te ba yo kanate te ba yo kana bana promité te ba yo kanate ba yo kanate yo yebi ndeni ba yo kanate binga noto yebi te nga yebi yebi ça pardon tika na songong na kuna ka ba yebi so sala nga songong ba mona te po na yebi te yebi pela na yebi te papa Massia la robo moroto et puis la ko chité na liso na biso to ki sango ozaki invité na SB SB Abakouk non on est au bien on ndenge ba bien c'est là isalu o kapesi bongo ko baga la ko wala biloko na biso ba bele lisi na yo kango na tala kango bon eza nango programme te za bien pour as artiste c'est ba yembela comprendre c'est ba yembela mutu nyonso na droit ba yembela ndinga lingi donc na vanda ina ndako na zwi appel ya sila bisalu yemoko esala nga pe moi yongi on attend que pela ba bengi na sila alors mame pela boni au tournage tout yo mtoko jouer esala nga mama fier ga bien bon ya munanga tongo donc to sala bloc belé ba kana kolo ko mbasoko ya ipana bango makana ya masokoro ya epela Massia na robo allez tout ba na bandal pe na papa bango za na envie na bandal pa basila kana kolo ko mbasoko ya na debi ya nzonzingi na pele lo musuto saki ya box si la na willinga na sa box to ba image ya lito to banda kala to bandi pe na très tôt matin et pas na bango na bon marché na Phoenix na kenda et pas grande sœur na Luanga na kenda oké pe bovandi bo solo donc eza makama musala donc quoi musala zo senga muna mutaki na branche na e yango monto ko za ka te ke si la zapi oyo landi te ya musala so musala benginga ngano yo sala parce que ngana muta musala théâtre ah oui c'est ça comprends donc so musala théâtre benginga ngati na makam na bino bo mona ngati soko touchende mais ouais wana ndesko ko mona nga na yi ah oui vous comprenez mais exactement que sans quoi
Belvia benganga déjà une fois, s'il a pas benga banda SB banda mbali so benganga. C'est que nga bien na kena longoli babilo nanga abakuka Tant okomaki koyamba ko. Ayamba très bien. Ayamba ngai aina na fente nga tonga na tembe o monde za so moi c'est ayamba mbali na mariage. Abeje na fente ona azonga bi ngai makambeleke be na mutu. Ayambinga kitoko chaleureux donc accueil mon chaleureux tranga ngape munalinga mbwata na mbwatisi donc tina suka pena c'était bien et puis to tourner za kitoko lui ndako yango yo musala yango yo à chaque fois so musala ezali tous on a besoin de faire retourner oui c'est mon boulot hein ndino baka jibe mpena leader là où yo ba bengo lebete ko le karatine ba benga ba misusu ouais et puis là yo de na vandi trop na chic shop loingi na tourner na chic shop loingi pona bima epela na bima na chic shop loingi ah oui na bima na gona ba groupe nyonso zani ba na ko sala chic shop ezali ba bela na pena tourner te na tourner pété na kutana na horoscope moko ya momi mobo ya makambo to zo ba publicité ya Mona Lisa na otanga kombo acteur wana te azape amwa mobile aisa binga mona no fute pela lokwa bino bosaka publicité ya epela ya Shalina na lingi kaka epela alika wana asaka publicité ngai mo na lufuta ye en même temps na chic choc to kuta na na podium aboya c'est comme on est moto no bende makambo mais yete mto futanga nde ba futanga ozo comprendre aboya mais na continue ko sala kaka toujours na zo pe makambo nanga donc ezaka te pose à la fois kota na ba groupe belé neti ngai pas major na tourna une fois. On comprend pour na bima epela na banzonzingi. C'est pas dit pour na zala epela fona kota na tourna na ko le kaka na groupe moko na pièce moko na pesi makambo beti babyo ko bino sali 10. Vous comprenez c'est ça l'artiste. Mwana koko bouja ma betile le. Mwana koko bouja. Zalina boignard. Junior. Aina boignard. Ana po ya boignard. Ah oui. Pembelo kwa hotel. Boignard. C'est ça ba eve. Oui. Ouais, vous avez ça bon, quand on a SBT, quand on a été bon fini, au sur les gars. Qu'est-ce qu'on doit faire ça? On a été passé là, nous allons ngamu ipela. Nous allons mututo, nous dépendre. N'y a pas chéri, nous non bataire intelligent les brevetés. Conseiller juridique, l'homme sous la qualité mais bal sous kantoko. Comprends? Donc nous t'avons pixé là chéri non. Mais ceux musale benga na ke sala. Ceux qui Belvia benga na ke sala. Ceux ci la benga na ke sala. Ceux qui oboyi na yo ngai. Pour na tournaki. Et pour na songolo pakala. Prends ta vie, amen. Et pour mettre danger au panza mokili, ezate. Peut-être ngande nana un plus autre aux signato baksa parce quemuntu nyo soya kana plus na ye. Ah oui. Tant yo sali film, so batikilo moko jouer peut-être aussi mbate. Et c'est ngamba mso zora ki PK. Place on c'est ngaka ki PK. Hein? Et c'est ngaka mona mkuso nkela. Ouais. Vous comprenez? Et ça rôle, ça G sur scène. Bao ba yebi epela ninga jouaka soko ozangi sena makamu no soko ozangi sape ba kiloti ozangi sape ba minene voilà merci epela merci mais merci na sila bisabi parce que a reconnaître qui epela ta vous enveloppe à kitoko oui après donc avant musala déjà on entend enveloppe na pour les abongo nga bi zelanga na sisa na musala po hôtel kwa kufaka na masasi na mama na nganzabi na kena sima na fungole na cheka na zungsi na push bon eza makambo yaka okolo beleni ya bolamu pona sila okolo bela sila bisalo donc na kolo bela ya zakandinga zalaka batu bamona kena mushika apparence trompe batu bayoka kaka o sila zaka azande batu balobate si nga nazaka fanatique asila na pièce moi jouaka mwana poto kala lelo te na salongo avant ce qu'on a saison ni ata français donc na bi mais non parce que aza mwana akoli na milieu français atangi ayebi yango bien donc azo sakana na français na salon na c'est on lima coûte donc nazaka fan na ye kala ti to jouer na ye c'est pas aujourd'hui toi tu as un commentaire non aza artiste comme tout artiste donc elo na ngoma na ya zakandinga zalaka a continue musala na ye posa na ye ezali musala na ye asubi ekende liboso abakuka ndio obi témoignage obi ozala mpe fai na ye obi l'apparence trompe parce que na bato balobaka plus mabe na ye tant qu'actrice non bavandi na ye pe te bavandi na ye te donc biso ngai navandi boye esila bandi osekisa biso na plein tournage ye mutao dg tournage
mais on appelle tambo seka boza la l'aise donc on tient montu nyonso za calme na mona kisko esprit mindondo mamoko Ah ouais, on a des tu comprends na mona esprit mindondo donc mindondo bozo tourner azo sexa bina zo lunga boza à l'aise ils ont ngani quoi bo pese non aza kimia ya vana non yose là ozo comprendre c'est ça donc on a besoin monter à l'aise na 5 fois pesa makam donc ko juste comme na musika te approcher comme ça vous voyez ben ningo juger donc aza moi c'est le quoi parce surtout artiste comme artiste tout artiste a pu revendre sa scène mais moi déjà tournage bon abato o ba pe ba bazana bazoluka ko na ba shokana okolo bani bazoka bazoka kilo ya koya bazoka en tout cas mutu na mutu ame ma fardeau na ye ah oui chacun porte son fardeau chacun portera sa propre charge papa Paul Fiki pour neti nga pena na zakana na motema na makila na nzoto po so na zomi tala na longoli ona nga na chango olive chi po za dia na olive so donc maman azwanga pena en charge ya vie nkoleka moto apesi mbongo po mbongo na hôpital à HJ ko beta 1 mois na ndambo na éviter par jour mbeto ya mozo futa combien et puis na vana na chambre suka ba chambre nyonso donc na patiente maman Olive ba traiter ngai ba kokite na tika na malade mususu faut ba sala ngai intervention na hôpital ba kokite maman longoni na tinga na oya donc na kei kuna ba senga so intervention opération Gaillard ou peut-être sans fanté na lui sans fort pesa wapi oh yepe ninga zana so peta sans fort c'est peine na lui 100 francs au pesa maman Olivier na pesa ka merci na branzamba bomba ya batela ya zala toujours maman aloba na biso boye na Bukavu abi bozali ebele tango mususu komona na kina bato mususu boyo capacité bozabi nyonso bana na ngai so ngai place wana na mona mabete po makamba aloba ngo déjà avant po ngape na zalaka na mona ka page na nga na sepelaka na zwa lelo mabele na vandaka na futela ka suste grâce à maman Olivier Lekapila babi le bienfait n'a jamais été perdu mutu azo raisonner malamu salaye bolamu wana po nzamba zongisela ebele ah oui ko kanga monoko na bando te si il faut le dire po bolamu egangaka d'éviter sous artiste a éviter ba artiste te azala makamuso azo sala na minute oyo alobaka bi nazanga moko so to kometa ba mama misato minei bazo sunga bino po boza ebele e opesa bino pe makambo na valeur azaye moko akoki kozwa charge ya bato nyonso tuté azozwa na bapeple mosusu baza baartiste te ezaka biso te donc akosungaka biso te fo asunga mpe bato mosusu donc merci na maman Olive Lembe Kabila jour mona kutani na ye na nzela ya bandala ye mo na volant akitika vite epela nga likoya moto naesala moto ya moto moni motu kolanda ngo ntina suka talaka mama kiti vitre po abenga epela likoya moto seka zoyebanga seka azalaka toujours nanga après beaucoup de temps mais azoyebaki wana epela na kombo nalanda jipe wana ti tokoma na cibango namona kaka loboko ebimi loboko mama ezaka molai ala kati ya motuka mais omoka loboko ebimi longo kuna pia ye place nga azalaki mamona bi papa kozonga nzela toyaki te vas-y comme ça na changer nzela mamako pia nazongi kote na okende ozomapona donc aza mama oyo aza na bato ebele fo asunga yaka biso te mais so okuta une occasion ya mama en tout cas c'est pela pesa pe matondi zongisa pe matondi amen merci bino toboza occasion wana surtout ina pe ngakati waka mbala moko okokende kaka mama tala plus ba bino ba te mama ta koloba plus te atala bino ba journaliste bele baza wana bazo sala biso baboya kombe kota okendaka te so okendaka c'est bela zalaka okende kaka esili te po mama azalaka toujours na besoin bato aza so avandi ana besoin ya bato na ye bavanda bakuta na partage abakisi na biso mayele so ozongela kosunga po asungaka kaka ntango ozonga kobenga so bato fo biso no bayoutubeur no bolie trop te toli na minu non te yo za 32 dans nga na 32 dans te nga na 32 dans biso to lepela yo za combien de dents ngoshoboriko merci na robot moroto merci à vous merci à Epela merci to fingi mutute to sali émission la biso posée très classe to la film na yo tourner passer la tobi kuna
retomber quand on benga autre chérie maman chérie nono les brevetés Jokisa na moni kala Jokisa ali mami Jokisa ali on a bana shake shake mami Jokisa masi anyembo ya za koko seigneur Zuna ilongia kala Zizi Mundeke tosola na pote tous va finir biso et puis là dans autres pour que le tournage moi qui arrive pas la zo benga autre ngana kanga autre mais OK ne tout le monde balasima merci deux personnes trois personnes pour ezokata déjà vraiment merci na opesa mambote bele na excellence sénateur Jeko Komulumba soso ya mboka matembela simandako bimbala ya ngole balia kangona fufelala ma belle maman babi les vrais héros les stars de Kingabwa événement musique toujours dans studio toujours préparer album obo CP non babi hello koyo ewiti mosika dans bo CP non isibo bakamba kitoko ezali na événement musique donc bambote bele batoso bolina mama epela bo s'abonner bo benga ngai Bobé a numéro na plus 243 81 24 26 246 Boswana et l'artiste Nabino toujours Azanabino Adrisha motomètre Angwanza me beba zibeba yebuta zanga kate balobi en kana ngai maman Nicole Sanza Moi docteur Abraham de Jésus babilo poso merci et Pela Abraham de Jésus Abraham de Jésus au Qatar ça le poso bien voilà. Merci tout le monde balasima bye to que bien Karina lambi ça bien pas OK alamba biloko sifo bulai akali ba kuisa sali ba fufu aye nango na mutuka la kitisi ba servi biso to le apesi minga mtuna nguna yeke ozo comprendre ce que ngana oloba ke na kosi c'est que ba tia musapi oh Jésus so iba ko sanza te ozo comprendre tout le ba bien fait à si vas-y loba parce que bénéficier na ngoté neti ngai pela na bénéficier parce que ngana nito na studio ngana osa musique na osa comédie musicale na osa théâtre donc pour ngai na osepela toujours eloko ezala karaoke ezala po na beta ka biloko neti mikolo na obeta eloko lamba fumba na mabaku kobo sanango bate to comment on est pela elo mais ça lui moi con la vie nazo créer il faut qu'on crée à pour bénéficier aka ça lui moi abi ah ndeno zakana belvi maja zakana belvi mana zakana belvi Karine pas baza muta belvi ba ba pesita respect wana ya Karine te ba beba lobi on penza aussi que pe belvi ba benga ki ti pour à tourner les camps c'est na éviter ceux qui belvi pas benga ki ou pas parce que on est vraiment ma téléphone belvi pas ko benga Karine pas ko benga belvi ayi sabi tala ndenge bandeko basali makamba je bazana be parce que ezaki moment basala ngote sali kitoko te ezaki kitoko te sali bien te sali propreté ezala ko la ba respecter pe belle vie OK quelque sorte comprendre hein pour belle vie tant bazaka déjà bien na Karine pas là ceux qui au travail pas Karine pas là ozaka ne pose travailler na belle vie alors moi respect à maximum même sala ya mwana ndi tozo senga vous comprenez donc to kende na ba kama pa pamba te tozongaka parce qu'ils ont musala tout dans nyonso nasi ba respecter te respecter Karine te ba respecter pe musala ngote musala so respectant ngote musala ancienneté à Karine te voilà c'est un peu contraire na musala faut respect et kotara makasi faut respect mukolo ndeni na saka na salonga uti kuna za vraiment muta ko sakanela te exemple même pas salonga oui mais li pas comme Karine pas là aza po capi de la mode aza déjà même si asali karaoke te aza déjà capi de la mode betaka déjà babilo minene biso so artiste to ye alors tant ngaka sangana baninga photo épolé eza vraiment bien to ko négligent te pour à part œuvre Karine pas to mona et ko baksa na théâtre eloko mususu en plus pour biso zaka na théâtre mais babaksa biso susu na karaoke moi musique yemba na ndengo lingi c'est pelisa ka public na comédie ndengo za donc eza vraiment c'est baksa mais pour na biso ngana mona kango ezaka bien yaka bien. Voilà, mais ça allait bien pensa, mais anniversaire Belleville tous les cas. Ah, n'a pas Karine pas là. Ça moi polémique, tout le monde Karine a posté Belleville. Après 2 jours fait Ange Maïcha, tout le monde a posté Ange Maïcha. Écris-moi Bilinga, guerre côté ma bé côté. Ah du gars, il y a maman dire tes amama mutu na mutu. Osala oza chombo na ye. Miga na ye posa na ye. Donc ngana woyi ba te pourquoi poster peut-être ayeba quitter et mon anniversaire c'est un moko ah maman pelande ni
c'est un vidéo anniversaire ou bien maman pela le anniversaire et ça va bien quand manga n'a pas mon na scène na celle vidéo bon so quoi yeba kité peut-être Karine na mon épée à Muchopi mon épée à Muchopi na talaki ba ba celle qui ba vidéo ba celle qui donc ils nga net nga na sali mutu monta vidéo pour na yebité vous comprenez donc ils ont normal bella anniversaire né que du bonheur Karine a posté mais c'est bien té fallait la poster pourquoi quand il pèse te ba yo kana te te ba yo kana bana promi te te ba yo kana te ba yo kana te yo yebi deni ba yo kana te nga no to yebi te nga yebi yebi ça pardon tu kana sumsungu na kuna ka ba mo yebi so sala nga sumsungu ba mo na te ko na yebi te yebi pela na yebi te papa Massia la robo moroto et puis la ko chité na liso na biso to ki sango ozaki invité na SB SB Abakouk nako ni obenga ngo ndinye babenga sila isalu o kapesi bongo tako baga la ko wala biloko na biso ba bele lisi na yo ka ngo na tala ngo bon eza nango programme te eza bien pour as artiste c'est ba yembela comprendre c'est ba yembela mutu nyonso ana droit ba yembela ndinga lingi donc na vanda ina ndako na zwi appel ya sila bisalu ye moko esala nga pe moi yongi pour na tali ke pela ba bengi na sila alo mame pela boni au tournage surtout yo mto ko jouer esala nga mama fier ga bien bon ya munanga tongo donc to sala biloko belé ba kana kolo ko mbasoko ya ipana bango makana ya masokoro ya epela Massia na robo allez tout ba na bandal pe na papa bonga zana envie na bandal pa basila kana kolo ko mbasoko ya na debi ya nzonzingi na pele lo musuto saki ya box si da na willinga na sa box to ba image ya to banda kala to bandi pe na très tôt matin et pas na bango na bon marché na Phoenix na kenda et pas grande sœur na Luanga na kenda oké pe bovandi bo solo do eza makama musala lokwa musali zo senga muna mutaki na branche na yango moto koza ka te si la zapi oyo landi te ya musala so musale benginga ngana yo sala parce que ngana amuta musala ya théâtre oui c'est ça comprends donc so musala théâtre benginga ngati na makama na bino bo mona ngati soko touchende mais ouais wana ndesko ko mona nga na ye vous comprenez mais exactement que sans quoi Belvia benganga déjà une fois s'il a pas benga banda SB banda mbali boso benganga c'est que bien na kena longoli babilo nanga abakuka tango komaki ko yamba ko ayamba très bien ayamba ngai aina na fentenga tango na tembe omonde za so moi c'est ayamba mbali na mariage abeje na fentona azonga bi ngai makambele ke be na mutu ayambinga kitoko chaleureux donc accueil mon chaleureux tranga pe muna linga mbwata na mbwatisi donc tina suka pena c'était bien et puis to tourner za kitoko lui ndako yango yo musala yango yo à chaque fois so musala ezali toujours a besoin de faire retourner oui c'est mon boulot ndingo baka jive mpena leader lao yo ba bengo lebete ko le karatine ba benga ba misusu ouais pela yo de na vandi trop na chic shop lingi na tourner na chic shop lingi pona bima epela na bima na chic shop lingi na bima na gona ba groupe nyonso zani ba na ko sala chic shop ezali ba benga na pe na tourner te na tourner pété na kutana na horoscope moko ya momi mobo ya makambo to sa ba publicité ya Mona Lisa na otanga kombo acteur wana te azape amwa mobile aisa binga mona no fute pela lokwa bino bosaka publicité epela ya Shalina na lingi kaka epela alika wana asaka publicité ngai mo na lufuta ye en même temps na chic shock to kuta na na podium aboya c'est comme on est moto no bende makambo mais yete mto futanga nde ba futende ba futanga ozo comprendre aboya mais na continue ko sala kaka toujours na zo pe makambo nanga donc ezaka te pose à la fois kota na ba groupe ebele neti ngai pas major et pas major na tourna une fois. Vous comprenez? Pour na bima epela na banzonzingi. C'est pas dit pour na zala epela faut na kota ana tourna na tourna. Na ko le kaka na groupe moko.
na pièce moko na pesi makambo ebeti babyo ko bino sali 10 vous comprenez c'est ça l'artiste mwana koko bouja mabeti lelo mwana koko bouja zali na boignard junior aina boignard ana po ya boignard ah oui pembe le quoi ah boignard c'est ça ba eve oui bon soit pekisa ba ko na SBT ko leka kuna te ba fini o so leka SBT ko mto pekisa nga te parce que nga nazana ngamu epela nazana mutu to na dépendre na part chérie non ba terre intelligent les brevetés conseiller juridique l'homme sous qualité mi bal sous kantoko comprends donc mutako pekisa nga ka chérie non mais ce musale benga na kesala soki Belvia benga na kesala ceci la benga na kesala soki oboyi na yo ngai ponda tunaki et ponda songolo pakala prends ta vie amen et pour le pour bête danger ko panza mokili ezate peut-être ngande na un plus autre zo singa to baksa parce que mutu nyoso yaka na plus na ye ah oui tant yo sali film so batikilo moko jouer peut-être aussi mbate et singa mbamso zo ka ki PK place yo singa ka ki PK hein et c'est kaka mon homme kuso nkela ouais vous comprenez et ça rôle et ça G sur scène bao ba yebi epela ninga jouaka soko ozangise na makamu no soko ozangisa pe ba kilo ti ozangisa pe ba minene voilà merci epela merci mais merci na sila bisabi parce que a reconnaître qui epela ta vous enveloppe à kitoko oui après donc avant musala déjà on entend enveloppe na pour les abongo nga bi zela nga sisa na musala po hôtel kaka kufaka na masasi na mama na nganzabi nakena sima na fungole na cheka na zonsi na poche bon eza makambo yaka okolobela ni ya bolamu mpona sila okolobela sila bisala donc nakolobela ya azaka ndenge azalaka bato bamonake na musika apparence trompe bato bayokaka kaka osila azaka nde bato balobaka te nga nazalaka fanatique asila na pièce moko azwaka mwana poto kala lelo te na salongo avant siko na se azominiata français donc nabi mais non parce que aza mwana akoli na milieu français atangi ayebi yango bien donc azosakana na français na salon na se ondima kute donc nazalaka fan na ye kala ti tozouer na ye c'est pas aujourd'hui toi tiango na commentaire non aza artiste comme tout artiste donc elo na ngoma na yazaka ninga zalaka a continuer musala na ye posa na ezali musala na ye asubi ekende liboso abakuka ndio obi témoignage obi ozala pe fai na ye obi l'apparence trompe parce que na bato balobaka plus mabe na ye tant qu'actrice non bavandi na ye pe te bavandi na ye te donc biso nga na vandi boesila wandi osekisa biso na plein tournage yem tao déjà tournage mais on s'appelle tambo seka boza la l'aise donc on tient mon chose à calme na mona kisko esprit mindondo mamoko ah ouais na deli na kali comprends na mona esprit mindondo donc mindondo bozo tourner azo sekisa bina zo lunga boza à l'aise ils ont ngani quoi bo pese non aza kimia ya vana non biose là ozo comprendre c'est ça donc on a besoin monter à l'aise na scène pour pesa makam donc ko jisaka mutu na musika te approcher comme ça vous voyez ben ndenge juger donc aza na vandi trop na chic shop loyenge na tourner na chic shop loyenge pona bima epele na bima na chic shop loyenge ah oui na bima na gwana ba groupe nyonso zani ba nayi ko sala chic shop ezali ba bena na pena tourner te na tourner pété na kutana na horoscope moko ya momi mobo ya makambo to ça ba publicité ba Mona Lisa na otanga kombo acteur wana te aza pe amwa mobile ayisa binga mona no fute pela le quoi bino bosala publicité epela ya Shalina na lingika ka epela alika wana asaka publicité ngai mo na lufuta ye en même temps na chic choc to kuta na na podium aboya c'est comme on est moto no bende makambo mais yete mto futanga nde ba futende ba futanga ozo comprendre aboya mais na continue ko sala kaka toujours na zo pe ba makambo nanga donc ezaka te pose à la fois kota na ba groupe ebele neti ngai pas major et pas major na tourna une fois on comprend pour na bima epela na banzonzi c'est pas dit pour na zala epela faut na kota na tourna na ko leka kana groupe moko na pièce moko na pesi makambo beti ba biloko bino sali 10 vous comprenez c'est ça l'artiste mwana koko bouja mabeti lelo mwana koko zali na boignard junior aina boignard ana po ya boignard ah oui pembe le quoi hôtel boignard c'est ça ba eve
Oui. Bon, soit ça bon. Quand on a SBT, quand on a été bon fini, on te que nga so mto apekisa nga te parce que nga naza nga mo epela naza na mutu to na dépendre na pas chéri non bater intelligent les brevetés conseiller juridique l'homme sous ka qualité mibali sous kantoko comprends donc mutu ko pekisa nga ka chéri non mais so musale benga na kesala soki belvia benga na kesala so si la benga na kesala soki oboyi na yo ngai pona tunaki et pona songolo pakala pour ta vie amen. Et pour le pour obéter danger ko panza mokili ezate. Peut-être ngande na un plus autre zo singa to baksa parce que mutu nyoso yaka na plus na ye. Ah oui. Tant yo sali film so batikilo moko jouer ngo peut-être aussi mbate. E senga mbamso zo ka ki PK. Place on senga ka ki PK. Hein? Et c'est kaka mona mkuso nkela. Ouais. Vous comprenez? Et ça rôle ça G sur scène. Bao ba yebi epela ninga jouaka. Soko ozangise na makamu no soko ozangisa pe ba kilo ti ozangisa pe ba minene. Voilà, merci Epela, merci. Mais merci na sila bisabi parce que a reconnaître qui Epela tant. Vous enveloppe avec toi quoi. Oui, après donc avant mon salaire déjà on a enveloppe na. Pour les abongo. Nga bi zela nga sisa na musala po hoteli kapa kufa na masasi na mama na nganza lakini sima na fungo na cheka na zonsi na push. Bon. Eza makambo yaka okolobela nini ya bolamu mpona sila okolobela sila bisalo donc nakolobela ye azaka ndenge azalaka bato bamonake na mosika apparence trompe bato bayokaka kaka osila azaka nde bato balobaka te nga nazalaka fanatique asila na piese moko azwwaka mwana poto kala lelo te na salongo avant siko na se azolimiata français. Donc non parce que aza mwana akoli na milieu français atangi ayebi yango bien. Donc azo sakana na français na salon na se onima koute donc nazala fan na ye kala ti to jouer na ye. C'est pas aujourd'hui toi tu as un commentaire non aza artiste comme tout artiste. Donc il on ngoma na za kaninga zalaka a continuer musala na ye. Pour ça na ye zali musala na ye a subi et que liboso abakuka. Ndo obi témoignage obi oza pe fa na ye obi l'apparence trompe. Parce qu'on a battu balobaka plus mabe na ye tant qu'actrice. Non ba vandi na pété. Si. Ba vandi na été. Donc biso nga la vandi bo ici la vandi sexa biso. Dans plein tournage, j'aime dans des tournage. Mais on appelle tambo seka, boza la l'aise donc on tient tout ça calme. Na mona kisko esprit mindondo mamoko. Ah ouais, na de na calme. Comprends, na mona esprit mindondo. Donc mindondo bozo tourner, azo sexa bino zo nga boza l'aise. Ils sont ngani quoi? Bo pese non. Aza kimia, ya vana non. Biose là. Ozo comprendre, c'est ça. Donc on a besoin monter à l'aise na 5 fois pesa makam. Donc ko juste comme tout na musika te approcher comme ça vous voyez ben ndenge juger. Donc aza moi c'est le quoi surtout artiste comme artiste tout artiste a pu revendre sa scène et moi déjà tournage bon na bato o bazana bazoluka na vandi trop na chic shop lingi na tourner na chic shop lingi pona bima epela na bima na chic shop lingi na bima na gona ba groupe nyonso zani ba na ko sala chic shop ezali ba benga na pe na tourner te na tourner pété nakutana na horoscope moko ya momi mobo ya makambo tozosa ba publicité ya Mona Lisa na otanga kombo acteur wana te azape amwa mobile ayisa binga mona ndo fute pela lokwa bino bosaka publicité epela ya Shalina na lingi kaka epela alika wana asaka publicité ngai mona ndo futa ye en même temps na chic shock tokutana ngane na podium aboya c'est comme on est moto na obende makambo mais yete mto futanga nde ba futa ozo comprendre aboya mais na continue ko sala kaka toujours na zo pe ba makambo nanga donc ezaka te pose à la fois kota na ba groupe belé net ngai pas major na tourna une fois vous comprenez pour na bima epela na banzonzi c'est pas dit pour na zala epela faut na kota na tourna na ko leka kana groupe moko na pièce moko na pesi makambo beti ba byo ko bino sali 10 vous comprenez c'est ça l'artiste mwana koko bouja mabeti lelo mwana koko bouja zalina boignard junior aina boignard ana po ya boignard ah oui pembelo kwa hotel boignard c'est ça ba yebo oui bon soit pekisa bon koleka na SBT koleka kuna te ba fini o so leka SBT ngaso mto pekisa ngata te parce que nana nga mo epela nazana mutu to na dépendre na pas chéri non bater intelligent les brevetés conseiller juridique l'homme sous qualité mibali sous kantoko
comprends donc mutako pixanga ka chérie non mais ce musala benga na kesala soki Belvia benga na kesala ceci la benga na kesala soki oboyi na yo ngai pona tunaki et pona songolo pakala prends ta vie amen et pour il faut mettre danger ko panza mokili ezate peut-être ngande na un plus autre zo singa to baksa parce que mutu nyoso yaka na plus na ye ah oui tant yo sali film so batikilo moko jouer peut-être aussi mbate et singa mbamso zo ka ki PK place on singa ka ki PK hein et c'est kaka mona mkuso nkela ouais vous comprenez et ça rôle et ça G sur scène ba ba yebi epela ninga jouaka soko ozangise na makamu no soko ozangisa pe ba kilo ti ozangisa pe ba minene voilà merci Epela merci mais merci na sila bisabi parce que a reconnaître qui Epela tant que enveloppe quoi oui après donc avant musala déjà on entend enveloppe na pour les abongo nga bi zelanga na sisa na musala po hoteli kaka kufaka na masasi na mama na nganzabi akena sima na fungole na cheka na zongi na poche bon eza makambo yaka okolobela nini ya bolamu mpona sila okolobela sila bisala donc nakolobela ye azaka ndenge azalaka bato bamonake na mosika apparence trompe bato bayokaka kaka osila azaka nde bato balobaka te nga nazalaka fanatique asila na piese moko azwaka mwana poto kala lelo te na salongo avant siko na si azominiata français donc nabi mais non parce que aza mwana akoli na milieu français atangi ayebi yango bien donc azo sakana na français na salon na se ondima kute donc nazala fan na ye kala ti to jouer na ye c'est pas aujourd'hui toi tiens on a commentaire non aza artiste comme tout artiste donc elo na ngobana ya zaka ninga zalaka a continuer musala na ye posa na ye ezali musala na ye asubi ekende liboso abakuka nde obi témoignage obi ozala mpe fai na ye obi l'apparence trompe parce que na bato balobaka plus mabe na ye tant qu'actrice non bavandi na ye mpe te bavandi na ye te donc biso nga na vandi bo esila bandi osekisa biso na plein tournage ye mutao dirige tournage mais oza mpe ntango oseka bozala l'aise donc otya motu nyonso oza calme namonaki sikoyo esprit mindondo mba moko comprend namonaki esprit mindondo donc mindondo bozotourne azosekisa bino azolinga ozala l'aise ezozanga nini quoi bopesa nano aza kimia yaya vana nano yozela ozo comprendre c'est ça donc oza na besoin motu aza l'aise na scène po apesa makambo donc kojusaka motu na mosika te approcher comme ça okoyeba ndenge okojuge donc aza mwasi lokola basi nyonso surtout artiste comme tout artiste ayebi mpe kovandisa scène na ye ye moko adirigera tournage mpona bato oyo baza na bazoluka conscience ya motu nde tosela mo biso ye moto asali likambo na conscience na ye apres eza na trompe merci Epela tokuti na stige moko bolobaki ya karanchou baza baprogramme ebele nde balobaki bape na songo nango te bakoyaka te boblokaki bango c'était pour expliquer na vie ata soki abi asala arefaire likambo asalaki po abeta mwana na mbatabi ya kobeta ye lisusu e bapesa bambongo na bango moko ba $50 na bango moko apesaka batusu bafine biso epela nazotika mpo okende tournage namoi karike pala azobenga otro ndenge nakanga otro mais okende tomoni mbala nsima merci 2 personnes 3 personnes mpo ezokata déjà vraiment merci na opesa bambote ebele na excellence sénateur jeko komulumba soso ya mboka matembela nsima ndako bimbala ya ngole baliaka ngo na fufu elala mabele mame babi les vrais héros les stars de Kingabwa événement musique toujours na studio toujours préparer album obo aussi pe nango babi eloko yo ewiti mosika donc aussi pe nango isibo makambo kitoko ezali na événement musique donc bambote bena batoso bolinga mama epela bo s'abonner bo benga ngai bobenga pena numéro nanga plus 243 81 24 26 246 boswana epela artiste na bino toujours azana bino Adrissa motomètre angwanzame beba zibeba yebuta zanga kate balobi nkana na ngai mama Nicole Sanza Moi docteur Abraham de Jésus babilo poso
Bien moi le poste. Merci Abraham de Jésus. Merci. Abraham de Jésus. Abraham de Jésus au Qatar. Ça le poste bien. Voilà. Merci tout le monde Mbalasima. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.